Et le confinement maladie wana yana ngona bakinte parce que so ina bakinda baselema ngolo kwa ba mort et ki mbate ngolo kwa ba mort yebisanga fulo ezala awa na kermesse sayo toki na omina masala na kermesse sayo fulo wana beta biso to kufati ba misa minene ba beta na kermesse na bazwa ba fulo sur la fulo ala badayati siko yebisanga maladie wana après si Chine tango kangi bana maladie to ba biso to ba congolais biso mona ke to ba mbaka sate Loza lipoma, yo fane ba yo kolega oya sele. O lipoma, tama mutamela C4 PD. Oh, que on sait qui peut nous ça na poto? Même ça yo. Il praton nenga zana l'équipe bina filé na royemba na kitoko, à l'équipe bina filé na mbongo. Bina filé. Yo benga wa full boss. On moni ba chroniqueur zo kanisa wana. Bana ba relation te. Eh, bina filé yo za to sa mutakala. Parce que mitaka oyo wana bateka ba 2005, ça pose on faut que ba mon pono, ba selemba ou ba bumbu, ba gimbateke. Nga yesa bina filé na odimino na mbogo on m'a dit ba tuto loti na wana bazelo loti nga na odimino na mbogo pour la soki ba toucher pas ba tant on finit brato ya robenga na téléphone au répondre pe bato yo zo kanisa bango wana nga na bango tenga na sizo o kanisa nga na kana kofi na kana wera na kana fali fer na habite so musique en ozo o musique en album en bimusi o mso so disque d'or Ozo a trophée mon va sauter. Il va tomber là où tout ça va trophée la bande mon parce que Zoyem. Bonjour Nabalandino, c'est la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver une fois encore dans l'émission Nabino les news de Joyce Kandenes Rabino. Ngaï Abino Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse. Vous voyez que Benzema Zara toujours on a capé dans celle Rabino Moussala Kandenes Rabino banda monde entier. Partout où vous êtes vraiment bana news au monde entier. Vous voyez que vérité universelle et ça la rara et la Rabino Kaba vérité. Biso a le côté les karaté to kenda apendo luka vérité na source. Sauf vraiment toyo to kiti to côté na terrain to sub information oezaka réel oezaka vérité et on dit to pas de la abino je passe derrière la caméra je dis bonjour à mon caméraman balobi aux émines énergie je dis bonjour à mon boss maître John Moté ma maman Micheline je dis bonjour à ma copine Rite au mot balobi et moi ça taïta ka yenu mtasimba Joyce Kotabima je dis bonjour à toi babi divine Kavira la maman de Manuela et ma copine Akat Izarande bonjour à Naomi Bekanga balobi porte-monnaie magique à Yebimsaka et Beiro je dis bonjour à toi Christian Paparazzi, je dis bonjour à mon cordon, Balobi Papi au Congo, Babi Yene Mutasimbi Congo, si vérité universelle Mikolo, tout ça Kanaï, bonjour place aux alliés, bonjour Naba pas news sur les news de Joyce, vraiment bah oh news bah pesanga confiance sur ça, Msala, bah oh news bah c'est pélalé, na Kaliboso, na bon point baby Kenaïla, bah toujours bah vérité ouais c'est péli Sarabango, bonjour Penabino bato bolinganga, tenebi ke botala kaka, ata bolinga te me botala ngaka toujours, kadina bah en émission les news de Joyce Alelo na embeli bino ciseaux d'or boyebi déjà là dans le ciseaux d'or boyebi déjà pour ayebana na eme bo sepela rapeso déjà to embeli bino ciseaux d'or na vérité universelle et ça la bino bien namba liboso na les news de Joyce là lelo to embeli bino ciseaux d'or osé salara andi na live sa route salara andi za fongole na penza caméra bendelanga vraiment ciseaux d'or bat ba combat invité déjà ba ke invité na biso na plateau bonjour ciseaux d'or bonjour bonne santé au Kimanda Kuno ça fait longtemps. Oui, à parler nanga, les gens ont parlé nanga, les gens qui on a fait nous dire les manzara moi sinzami. La roba pela muto à contrôler nanga avant d'aller l'émission faut les parier et soit apesi makambu na l'émission. Oui, j'ai parlé nanga na pesi boss motiviskaza. Na pesi batutu basala bolingi ni boss ba olongo la batutu na entreprise ekufa. Kolongo la bakufa mabe. Batasika pe baboma boulot batakala baoza une expérience ezala bien bala na on ki to na pesi boss tara mona pota tango bisika zalat boss ala tara danger na pesi moti bisikaza famille mobimba confinement rande ezala confinement quand des arame babi ana kini simbate parce que
bato baotambola na bango lokwa malade eza te bato bazoyenga na bango lokwa bangu bamisusu kuta okende baplace mombe ba 20 baoleka plus na ba 30 sidodor toyebi ke yo pozaka mwa molobeli ya mboka olobaka mwa liloba mpona bato baolinga ose protege te baolinga osukwa maboko te baolinga na bazomitambola lokwa na bontaba mais confinement malade en confinement na Kinshasa ezalaka te bino ti bovanda bokanisa binaki maladi wana kimisa eza te Exactement, mais babika tout se protéger par rapport que tozo banga ekote la biso pour to se protéger kaka. Muta protéger la biso ni oza boza nzambe. Babi ke nzamba se protéger mais so ke na pense pour que tout nzamba o bato te. Eza bakanda ya Yesu parce que basi na basi baliaka tomate mibali baliaka tomate ozo comprendre ça veut dire eza bakanda ya nzambe ozo mona mukonzi mo bimana mo mobali mama mbo bimana mo mwasi est-ce que nzamba oza kanda oza binana oza ne sengo na bango ça veut dire eza bakanda ya nkolo eza nzamba ngala kisamino ke yaza nkolo comment ngala créer mobali ko mira pede comment ngala créer lo mbo so ko mi lesibien eza la raté attaque momi mobala na loti mais tellement l'air automatique kitoko après ça va bina aller aux lèvres kitoko fallait un jour au komala la bino be basi mutu bokomi simbali ba koma ba pede eza basi par rapport à quoi ciseaux d'or et kabino mibal nde mutu bokomi si basi bongo po petit bato avana yo bo lever mais elote mo mbongo somba lipa pesate mo nini bo ezate yango petit nda ba misuna kinko yiba petit on avani ba bato misu bali ko ngalinga mba basi o bato balinga bango ana famille moi ça comme ya mutu soki ana alliance aomi yanga na zu charge bana at na z tant yo vana chebino soto kabona 21 na 22h ou kutapena moko ali automate ça veut dire faire tout ça tout eza lineli qui vient en confier imba na pese mbote bisikaza mutema yalia eza lineli ça veut dire confinement malade wana yana ngona bakinte parce que so yana bakinda baselima ngolo kwa ba mort like mbatelo ngolo kwa ba mort yebisanga fulo ezala awa na kermesse sayo tokena omina masala na kermesse sayo fulo wana beta biso tokufati ba misa minene ba beta na kermesse na bazwa ba full sur la full ala ba dayati siko yebisanga maladi wana après c'est Chine tango ekangi bat bana maladi to ba biso to ba congolais biso mona ke to ba mbakaza te ba kinois ozomba tango yebiki maladi wana soit disait bat ba maladi ba ba ute poto o ba yaki ta ba to ba ute poto ba yaki na point bokanga bona ba report na ba to ba kisa ba ba me valise da parce que ba ba na ngo parce que bisika bo bombi ba to ba maladi wana eza so go virus wana eza so go virus so maladi o go virus na ebité parce que bisika bo bombi ngo eza yebisanga Chine kutu ekangi 200 personnes bana malade balaksi biso na TV de monde menaki ba jongo ba bana malade yebisanga bana malade ane ya na Congo ba la seng ata 10 personnes apamba bana malade na poto mona image eta ba blo mo ya mascara blo mo baliga balia ba mbongo baliga basala ba blo mo no Congo moni ana RDC les seuls pays na monde où il va prier à danger au pino senti binaki ezayo ba moli ke bang na ba kiss na bango ba osali esimbati parce que ba pasteur ba na puissance à trop et lo beleki nzambe yati ngana vota président nga ki sekedi ana boula ana vision sa makam botika président gérer mboka ne kitoko vous comprenez le président gérer mboka kitoko to ngai pona nga to pesi président ki sekedi 15 ans au moins mboka ko changer ba miyebi to okanga bango après na bato ba boke tu munoroa difuna même au vandi kuno lya ba pizza au finga président mokonza mboka eza mokonza mboka ala temps bokechu wali boma ozompani landela lifuna nonde fungwami so moni ezo simbati bacha ona javel lifuna zonga parce que bazo si bomba be wande mo ba sele ozompani yango na biso ke magam ona kini na rasuti les temps to lo biso to ba congolais soki malade déjà to ko se protéger na ninga bien et rusala bien ozompani to boyite mokonzo mboka lo ba ki fallait to respecter mokonzo mboka net singa na respecter mokonzo mboka parce que na sele ba vidéo ozompani mais bati musu baza sima mokonza mboka fait mokonza mboka kanga ba baza ba miyi ba traite to tiki président na biso ki sekedi a osa 15 ans na mboko ba jeune ba kozwa misala o mona mena jeune na 19 ans abali jeune yana 20 ans na parler ana ka président ki sekedi na bulu wana bino ba bona bo so liza ba kumata so boki ba CBC bino kuna bo moni ke ba to bazo siba bino makateli ka minene bokanga mafuna ngo après comme ça bino bilobalo bo sala ba vidéo fina mbofinga mboka bofinga mboka par rapport ya quoi normalement non mboka oyo kotambola bien
président na biso otambusa mboka kitoko akozala a 15 ans mutu akolongola ozala te bakompanie kosalama awa misala ekozwama awa gouvernement oyo président te ezotambola bien comprendre topesa temps toyebi makambo ya nango te mais nga nayebi na malade ya nango te so goro virus ya nango te eyaka ke bato mo balingi baliaka bambongo balingi okosaka owa mokonzi ya mboka problème aliaka biloko na te omoke mokonzi ya mboka azokanga oyibi leka na okumuna alakisa bino ke ya afanda na poto omoni président kisekedi afanda na mikili ayebi mikili nde vivant ntango azwi pouvoir osala ata tokokoma longo ya paris te ma osala biso tovivre kaka bien ozo comprendre topesa chance avandi oyo ya 15 ans ata tovote nga na ovote esuka ye totya nani Ok, ciseaux d'or, comprenez que toi, dernier ciseaux d'or, on a quatre émissions, ciseaux d'or, on a dans la vérité, pour y a cause raté, il y a le baranais, vérité, place vérité, dali. Ciseaux d'or, tout ce qui est le coronavirus, automonique, star n'a biso fali poupa, ou abeta qui n'a Bercy, mais les lots batumsuba, comment on condamne les émissions qui y a une mutaïna, bateau bakende concert à Bercy, bon, on dit mutaïna coronavirus. Bah, ma mutanga le bina tanga na komula fingi na bwala la vérité universelle to la vérité mais to tanga ba komba batuté et parmi batumsu bazo kize na ba émission ba lobby que Bercy et beta ki bato bakende ki concert à Bercy ba ngonde mutu ba ye na coronavirus mutalobia na zoba maele te ne so bo vani lo rosale ati butanga komba fali fala za matsa na bino te bola la basi na bino ola na ba poto wana basi pe basa poto pe bazongeni bali na bango bandumba pe ya poto ba obula lisuti na ba vitre basati bobeta ba savon bobeta ba savon osala ba vidéo yo tanga komba fala za c'était millionnaire na mboko millionnaire monsieur o le seul monsieur congolais zo bundela biso na monde c'est Fally Ipupa ko tsela nga ba débat na ti poso ngoya ba débat pour ebi mutaba na sele aza mutu un musicien mo nga biso na wenge to reggaeton ne to zo sele ba yani na wenge asala eloko te parce que bakrisi eloko wana bongo eza ya shomi ozopane ntango shomi bakri nyonso abwaka na wenge eza ya shomi ye nde selo nde aza na efale apesa papa ne shomi merci selo oza liboma yo fane ba yo kolega oyo ya selo oa liboma tamatama mutamela C4 PD ke osaki pede no osala na poto yo oza collègue wera oza collègue na oyo bapeke wera aza collègue nanga omoni bato mosusu omoni badiamba bomelaka lubo obiye na kopisa babilo mosusu toana sisi oyo te mpo sele oyo na kokipe te mpo aza dima aza eloko te comprendre aza eloko te nalengi selo na santé nalengi na mambebele meme ata bapoto akendaka ya baniongo ozo comprendre yo oza collègue ya wera sele waliboma wera son ikodela fomu tasala bafere gol asala ba Bill Clinton papa na ko Bill Clinton millionnaire leki na mbongo alo barate et bon yo kutana eloko te lupang mona bandal o ba câble pas didi kinwani ezapela sona nyonga $3500 o ko futa te komera te to kota maman na te ok comprenez que tout ça vraiment na ciseaux d'or vous comprendre que ciseaux vraiment ça la makamne ciseaux pour ciseaux dans dernier molobeli ya lo barana pour ça la pe musana donc so yena makama musana vraiment so yena makamba suki la qui so vraiment dans ça musana c'est bon pour te seper là tout le monde a pe ba coiffure belé pe pas ba star tout seper na ciseaux d'or moi mbutu ekoti mikolo yo Robi de Mundi Buna ndeko na faire regola Ibraton piano bon tokota na Ibraton piano na ndeko na bina filé azaki leki na ye te azaki leki ne ba travailler ki place moko mbutu butu kata mami balé ciseaux d'or pour na mais bolo ba bien soit disant mutu tangi komo la mission utanga komo faut chanter avec la musique amanzanza yo comprendre Ibraton musique on so beta mikolo qui ça c'est ça d'accord nyoso elle a ba commune par commune o ba yo la musique na ye babumbu bisika ya bavanda so bakimbateke so basilimba ubani parce que la musique na ye on s'en prend ngani ce qu'on a ngai nengina loba boy bina filé aux chanteur oye magana ndenge na yo tango bimaki ba ngai naza musicien sans polémique sans rancune. Mais le loco c'est dans polémique. Habite de quoi? N'a l'air à mon ya Koffi Olomide ya Fally ya Wera Ibraton piano ya JB piano. Osons prendre. Tant que yo parvenir qu'on les canatef au fin à valider on a yeba ngana fin après yo le bagé ngaza petit aigle bien filé. Fally pena Fally Ipupa patron na elle rey mago la puis na soulé ka kamoti. A permettre yo za petit aigle. Osa faut chanter au mbata.
oyeboye mbata yo so Marie Sambu abimaka na Afrika te ongoye ma musique anani ya mokili est-ce que attaque silisa tika na silisa ozomona bisa yo ipraton nenga zana leki bina file na royemba na kitoko aleki bina file na mbongo bina file yo benga wa full boss omoni ba chroniqueuse zo kangisa wana bana ba relation te parce que mutu wanga so ofuni ngato samba no to samba na yo tangu yo zo leka tevo zo finga ibraton piana aza o ibraton nenga zana wana komo tono benga taba ofingi mutu taba ezenjir bina file yo za to sa mutakala basosa mitakala oyo wana bateka ba 2005 suppose on faut que ba monpono ba selembaou ba bumbu ba gimbateke ba mombela kati ba makala pozo yo za soso ya mutakala bina file yana ba malaria na ba typhoid ibraton piana za wulki soso eteka na ba kin marché ezara ba malaria te na ba typhoid te peut-être maracher yo soso mutakala obeta musique manzanza biso gros la ndete nga yesaki bina file na odimino na mbogo omali batuto zotinda wana bazelo oti nga na odimino na mbogo pona la soki ba toucher pas ba tango fingi brato ya lo benga na téléphone o répondre pe bato yo zo kanisa bango wana nga na bango tenga na $6 medo na mbogo na ebani na kala kofi na mbogo yo bina file o kanisa nga na kala kofi na kala wera na kala fali fer n'habite so musique en ozongo musique en album en bimusi ou même so disque d'or ozo da trophée mo ba pesote il va tomber là où tout ba trophée na banze mona ye parce que zo yemba to beta la musique itege o beta la musique kara o beti oma to ba jouer ben nga fa na mo sna na wa mise mo ga na boss non ba on t'a fait na toilette c'est nga to bimana mo sna nga fait o ga ba docteur tete le tsabi o kinze mo santi mina ke ba yemeli ne mutu moi si a on a boyo metango yo kika maloba chant à comprendre bino et ça bon tu as la TVT que pour te la vérité non na ba niveau de musique bino fila o te mana ibraton piano ta lelo so de mito sa ba guerre la musique lelo bino fila o kan sa ba chroniqueuse bino ba chroniqueuse bolo bani bolo belo te oyebi baconfie lomide bachroniqueuse oyo bafinga bango bakangisa bango te bazime piana bawula na nso basala baguerre oyo bato baokufa baobunda bakangisa bajournaliste bakangisa bachroniqueuse rien yo ye lelo bano okangisa bachroniqueuse mpo pouvoir ofinima apres eloko oyo osala yebale okangisi mutu asambino mpe yo abimi ofilme mpo batangaka komoloke loba full boss esopi yo ozo filima bato bo batanga comme le full boss après zu vidéo ngo eferet ka na parquet ale ba zu vidéo ngo ke futa mbongo ozu e besoin ngo bo filmer ngo l'orchestre na bino eza mama de force ba okanga yo ba okanga na muta publier ba vidéo ba okanga donc ça te que so bino bo yebi na magistrat biso be to ba presque ba magistrat so yo za na colonel na yo biso be to na colonel na biso so yo yebani biso be to yebani kokazate ibraton na vandi boye yo molo wa valo wa zoba kizengi awatala te nkolo alo wa papa lutumba ayo ka awatala mais mutanga koloba eza scandale boyo luba yonga na ebisaki ngai na finga raté mais na rosela na rande ko sala rappel on a sabina filiza ke musique na yo betane musique na yo na ninga normal o beta musique na yo tant que nenga logique ibraton piano no na orchestre fata bazalaki ba collègue ba yembaka to ba kiangula ba meli ba ngombo ya même atanga no toza so melinga mbongo to so la soute to so la te ba kabo ina bango mais tant bazala wana yebi na fini na epa fa no lingete fa maestro Fabregas alinga ba 10 amaste alinga ba bebu chute alinga ba double enceinte ake olinga ano lingete ye po aye mala c'est ibraton piano ya au sambel so sambel ra solo so sambel ra solo so ki ibraton piano en orchestre a contribué pour la vinauté bat balinga ote c'est que musique no simbati wanga na lobi yango siko to vana na yango ko lebisa OK ibraton piano grand chanteur na mboko tant on va faire rigoler ba ondima faire rigoler ndima yo wera so na ondimo jibem piano ondima yo ye ayaka na wenge ko senga tangu album a wenge bima ya yaka nde ko senga
ayemba na nzembo ya magistre acha vocal na be wera benga rai te wera quand même aza koko na ye po aye ata na moi aye na album akoko na ye atie moi nzembo c'est normal kana boti ko lo ba mama koko ne koko ne ni na Fabuga zabime pa wera na koko ne na nini na musique omoni ya bolo ba mamo beza logique bat moni bat ba la biso ba ibara lelo mamtolo omoni lelo na mona komwana na boye na mona mise mo leki boye kofiolo mili mise mo leki boye wera mise mo leki aboye jibe mise mo leki aboye fere aboye fali aboye hérité bato ba opesa onera musique lelo moko ko mata moko na okita moko mso mati ezara bongo ton ba quartier la tezo beta babina fini na ebite so bazala ba silimba so bazala wapi ozo mpana oza bazala rate ngai na bandi ko leka na TV na 2010 bina fini za wapi les seuls coiffeurs mati ba vieux akei ba ni 2010 na bandi ko leka ba journaliste minene ba chaîne minene ya Congo ya zala wapi ozo mpana api yobike naza anti-ina est-ce que gouvernement est-ce que l'État moko mutol parvenu un musicien congolais parvenu comme ça anti-ina ozo finga université munene ya ina université oyo biso tanga la ba ina na ko convoquer peu plainte na ko le funda na bengi pe bana ina na bengi pe bato batanga na ina bango tu bato bengi bango ba ye to convoquer pe bi na filer plainte ozo finga école o sala batu école oyo que lelo na ina wana to bimisa ba grand comédien na ina to bimisa ba grand bataminene to bimisa ba grand batamba musicien na ina wana yo biozanti ina ba ina wana yo kana biso pona biso OK omoni ke place yemoko place azali na ebité mutu eza bien ou bien eza bien ti ya ko ngana ebisa ngala banga ati ngaku liwa na banga ngoti ndela za kabula banga liwa te parce que na yebi ke liwa ezaka pona mututu na robi masiko pe na daena nga le soro meki na yoge mama ngarutu ya moni batu to oti na bakanga batu ngana osala mama na filme na moko etika ke obi na fila dangisa silo na bato ba yokanga bozo mama na filme pe histoire etika la pe famille na nga ba olani na bina fili ba côté prison ngaso la kufi na 2020 bina fili na charge na famille na nga yebaki nga mwana bango $6 mais soki ke na otambola makameya eza yo famille na nga yeba pe l'état moko yeba mamonga na oloba ba message to na nguti mutu na parvenu yo ko mutu ya ibrato abengi na téléphone o parvenu ko finga mutu na libola mama na yi est-ce que normal est-ce que yo za leader tant mi se gira bongo na téléphone mais preuve za na WhatsApp to za na ba voice wana tu ba voice na tu ezali oh ya finga ki na ke no sa plainte mutu ke no sa plainte ati to l'accès que Ibrato l'accès que ya sa Ibrato ça veut dire ngane na za bo so toucher Ibrato toucher nga moni bato kanisa wana bana ba relation ti ngana na ba major qui Santa provoque Jésus nazana ba odile yo kama lembe nazana ba odile manzaka CPI ya mboka nana ba Élysée bokota bokota nana ba lenki senga nana ba beda shu nana ba uli musheni nana ba marabout rouge puissant ya monaka davana bima fena benga yo moni ndeni te normal bima na banga nganga te so ke na nganga ngala ke na nganga mais so nyot moni lelo na le banelo moko yango zo mona na ba théâtre na ba musicien par mesure simbati lelo ba fena biso ba bongo so ba sali ma mine na mboko yo yebi ba bongo si ba sexy ba ta danger na mboko mais ve même ata mutu ka gouvernement PCT mais lelo so ki mutu mo fingi ve bongo awa va répondre va bien poli si ko ba pétrole lelo ba yo sa ba théâtre ba mangobo wana ba so yana ki pede na TV ba fie bele ba sa ki théâtre ba yana ki lezime na ki théâtre lelo po ni ministre a ko fani sa te ba star ba sali makam na mboko ba ve bongo ba sai sai ba vie de loin ba la di esobe ba sa pina ba cadeau na bango ba za la pe place mobe o ba zo ya lelo so bongo sa daye o monote mamoli fa apesa 50000 famille bongo so mo wela ba mise ba mo wela ba commande ba mo wela nga u commande te bata mangobo ba mo wela ba mo créer te wa tena muninga poison o wa tena muninga poison
boza ba pede bino tout bozo ba bozo la tête on s'en prend les lots mon ba président ça c'est ba félicitations au sala la PC moto félicitations na président ça c'est azo aider ba président la DSO ba vie de loin ba exil péchang ba tonga na yeba on la tête ba ngona ba bongus ba ngwana ba on bazana ba yeba ntene na yeba 7e baga ba yeba nti ça veut dire que tozonga na mabina filé beta musique na on ninga normal beta musique na yo ndenge kitoko etambola oloba ko bimi oza misi sans polémique beta musique na yo polémique ezalati yo kangala te ces conseils ko lukate que beaucoup tanana ndeko na bina filé beaucoup tanana ndeko na bina filé bo vanda bo solo bo ba ko arranger jusqu'à présent to yeba te mabe et où tu vois pour ninga le pesa contre maître nous ça lobinga na za élève du maître presque pas problème bimi ya mwana Tony ngai na kutana nani yenda olukanga ngai na za parlement na jeune frère na yo ko bondisa ya olukanga numéro na ba tutu ba tuni ba na ngo benganga problème ni oina ozo parle na parlement ya mboro nga parlement ya place ba katara makam sizo do parlement na parlement ozo parle bina filé na linga mingi ozo parle aza misa beta musique na ye lelo le seul musicien pas ya Fabregas mais c'est parce que il Braton peut la misa Fabregas ba collaborer mais les seuls musiciens pas Fabregas c'est bien filé tout bête avec mabo ozo parle tout bête avec mabo mais comment yo ko le kato finga vena yo na TV ke azantaba o finga vena yeke o leke na mbongo okokisa orchestre okodimine mais mission tout internet sur la bina fila zo sala yo kasi nga biso tozana ngote tozana ngo tokina ofunda émission ça na kina masala biso na ni ya pemba za na karani mokonzi wa bibra to kuto no bengen taba et c'est girit on s'en prend ya ko bina filé beta musique wana niveau ibrato te ibrato aleke no yemba ibrato na mama musique bina filé osati on s'en prend toba après c'est ngana yebo samba na samba parce que na nyanga to le ga émission boy na makamu na ko lo baté na makamu ngana ko lo siko le mal problème yo kana fanti wapi na makamu na ko lo baté na makamu na ko lo na yebi ko samba parce que ceux qui omoni ndenge bino bina fina ko funda bato et ça ba lèvement aussi ba sora ba kele ba lever muté pa na non ba tinela ka mutu convocation na habite l'état na biso mboko ya on a singna ba ministre na biso na singna ba député na singna ba konza mboka botala likambo ko moleka mutaya te mo $400 na ye a timi plainte ba ke ba lever mutu ba meme maman na parquet ba samisi mutu lobi ye mo ka bimisa ça les vidéo maman a publié ngo ba konza mboka ngai na fukani nga ba konza mboka botala musala ko bina filet to ebite soki bina filet yene mutu ataba soda yene mutu adizaka leta to ebite akoma kokanga batu bina filet après ça ba mbongo akanga ba leva batu atina ba parquet yemo abimisaka sala wa video basenga ye pardon yemo azu video a publier ngo batu metamola to boyi na biso yango na sengi na leta to ba congolais ngala botama na Congo tangu yozo finga patron ya manina ko kansate e bana misala ne ba rotika yo jamais beta musique na yo mukolo rotika koma ibraton na TV mukolo ngai sizodo na rotika koma na TV bina file on so sa mutakala on niveau ibraton te ibraton meilleur chanteur beta musique na yo tika via Ibra Eva na kimia mwana mbala batu mbongo na passe ye misambu yo mona ibraton ku adora bangang yo mona ibraton ku misabanga na musique na ye yo mona ibraton abora ba DJ mbongo na passe akinena matiti asali badon alongo wala kena mawa asema badon nzamba pa mona mutu yo zo luka nini eloko nini yo zo luka na vie to boy pe mukoyo kanisanga batindela nga convocation ngana oya parquet na yena osamba na mutu akanyisinga ezala yo na osala be preuve tout be mission tout oyo fini Ibra za patron na nga na zwa mongo na futa ma epa na yi. C'est si ça dans vraiment oui que makambo vraiment bana poto en tout cas vraiment et comme au bank ça biso vraiment ngai na lo bara mboko kokko ça peut yale tellement que iboto yale bina fila za petit na yo ya te ya pas mi ça va bien que nanda boko za pe l'équipe pas manquer ya mais ya bité tellement que na ya tellement que na ya na otika la ya
lek na ngaya petit na ngaya nini za nisko ni bolinga nini siko moto ekomana na bisayo wana za makala twana 2020 yeso ya calamité mokile kufa jamais to sala makambo wana yende mo yende mutabane ko finga ibato ko boma moto eza esute yeba ngo lelo soki lelo ibrato piana obe soki lelo bina fini basoli kana ibato en piana ngala kufina vie okufandeni baba ko solo la jamais pe ibato en piana olimbisa jamais continue pe ka ko finga est-ce que bina file mutazo sa kana bino azo sa ba problème na kana bino est-ce ibato pe autant ça zongisa yo moni azuba misabi ke yale ki ibato na mbongo akozo mission no orchestre. Et ça déjà provocation. Mais musicien on a na selena porte-parole na bango émission à lobby yé moko mutakende ko luka musale pa bina fila été porte-parole on o tangana kombo azaki na ngamba ibato alongo na ekuna we ba te yango mona yonga le kasu émission no internet te ba tu musuko ya mbaro mona ba sali pe 9 vie o ya mi porte-parole na sali 10 vie o ya meta yango ngala na émission na minute ya mamba to bana ba pouvoir ba roger ngani ozopa yama mutura yo kana expliquer yo ya kana bisa yo pour expliquer yo omoniba les seuls jeunes na Congo abeta concert chaque dimanche ngana ko inviter ma mesila omona ba patron ba linki senga ba ramani kota sata provoque Jésus major Kiki number 1 nga banga te na mboko pe na bisa bina fila ba moninga na banga te yanke ponga na zabe na mwana ya barumbu na botami na bomba na police ko na yolo yanke mama tete ne bokumisa ba mettre ni wa eloroti de so yeye après c'est ngana biso ke guerre o ya luki asilisa mbonde ni luki guerre na TV si soka na TV yango mona fali pour parler baki mutu nyonso oyo ngana na TV yepe ya usinga pardon na TV guerre o luki succès na TV to boy mama parquet ko kasate ndongo zo futa mo le biso na la non o go futa pe 500 ape na bengi mère na na tinga pa ko na pe 1000 to ape na ba patron to yeba mpe na ba konzi mais tangu na zana mo konzi o na sola na ye akoti na ngati na finga mutu po ayo kote na nga mais tangu déjà nga na critiquer mutu par rapport à nini faut lana parce que je mange l'argent de Ibraton piana ya loko no fingi kofi na yi ngakutu tangu o finga kofi na 12 heures yeba bela 12 heures 2 minutes na fingi na ndenge mama bota yo na ndenge ba sala mama ya bino ni na fingi o la potanga koma ko filo minutes na mno ça veut dire que yebi na fini tika moni guerre bandi yango 600 na TV ba chroniquer za batozo kangisa ba non kangisa bisoti ndeti ngana oluka pena yo ngana oluka pena année 2020 na samba na yo na oza pena perfection belé na samba na yo to tele yo bina filo tele ngasko na tele to samba batuni nga pena po batunaka avant mutake yoka malembi zera malembi tango kanisi mutu il faut samba na mutu ti bon tu me t'as présenté papa yo finga ye poani na finga ye parce que Ibraton za patron na ngana liaka mbongo na ye bana na ngaba vers mbongo Ibraton yale ki teve alobi ke Ibraton aza taba est-ce que mutu asana na compagnie mutu ngana ko nimage na compagnie Ibraton nga ba finga taba ngana répondre te non répondre yango la bisi ya za soso mutakala ya ba 2500 ba soso na faut qu'il ma mon pon pour sombango ba malaria na kati comprendre kata manzaka bien bungisa awa Michael Jackson akufata Michael Jackson kotana te kotana mama photo sotango poza nzoto mutu bosuka kana makamna mno kotana to kokota yo za para ibo pa za para omo iba tutu baleki be mission ba finga na niveau mona banguti ngana vivana pototi na vivana king ozompa na rana ba mission ba patron na vivana bango santé ona nango na ebite so leader ba ngasa nango ne pesa yi bango kon na esa bango lo moko ba tutu ba finga Ibraton wana bolongo na pesa Ibraton piana mbota trop bisika za to ko malembe to chite bo comprendre que rien ne marche vraiment to comprendre était so rankino rando e ko suka quand parce que tous les deux présidents to comprendre te menga na senga bino kanga just o tiana se po biso to zo espace au sam ça na biso po boy to ko momona lokwa biso nde to ko miso pe banane po ça fait mal, ça commence à faire mal, boza ba parents
côté kuna yale yo le barayo za professeur bina filé full boss en tout cas bon alors siko boyeba te bonne simi on communiquer ça bo fina bio bengi full boss surtout on bengi full boss fallait o bengi ne te woni sa ko mole elle ko ngana héritier watana basala na mboko oyo na linga musique ma mise gogan moto na ça comme yoko maleme yebi le finance ala ngo alterienne za pauvre les chers ba pauvre mise za yi masa na gezi ma hôtel kina l'art gezi ma hôtel kina mo musique gero lukito suka peso lito sama to sama ngana ko to prison makala wana prison makala na violette na bonité na yibi mutute na fingi muta politique te na zone de réclamer ba droit ya patron nga on comprend mais so funinga to samba na banga parquet pe ba boma mutute ba mettre avocat nga pe ba oya ba mettre avocat ba na yo bi na filote minga hotelemi bilos ko ba filmer malé mais c'est ça donc qui non pembe qui c'est non monter va comprendre que hein c'est ça donc vraiment ça monter makas poto ebite makambo to suka pito ke nango wa biso to lukande kimia ekota po kimia ekota faut botika ba question réponse donc ba o ba leki ba o wana pe ba leki na bisa ki vena nga Kofi Olomide mo pa o mokonzi soki nga 2020 on a Kofi obe soki nga 2020 elo esalemi nga bine file na vite oh vraiment pour ni ngabité vraiment obike petit buna na ninga ba système vraiment a mo finga me fait tout le ba ninga logique ve nga na essayer de Kofi pe mu ko kanisa nga o mona benage Kofi o bingu na chumbu pe o ya lobela o comprendre que verambo parce qu'il y a Michael d'Afrique asara na Haïti on comprend nga na fingi bine filite tant bine filate tinda batu na ye ba finga ta ibra ko kanisa te ke ibra la batuti nga na Lyon ngani na melaka ngana melaka bato ba tuna o mela bango ozompa yango batu tu balandi biso soki ngana lo bayi mabe zona ninga mabe so sepe na ngo sepe na ngo o comprendre de ngala finga ki na ngate to lobi kaka parce que moni lelo tango ngai na famille na bandeko na kepa ibratom so pe fay msu de fay msu de ibratom na zo mamsusu na kepa kofilo na kepa wiranson et pas rete watana be gogan na kepa bil kitona zu est-ce que na ko parvenir musala na ngasuki ba mission na vivana ba bango ni mapesa nga mbongo wana parce que na mona mutu mwali ka TV msu fini mutu wa mwana na inosa mukuse chukuma ayeba rate mwana mboka kuna soki mboka te mo baye ofinga bil kitona you know big intana sala yo o comparer na yo penando oza chukuma yo o comparer na fali fala o zora yo atixo misère abisa ba patalo nikina ba keina ba kaleso chaque fin mo zo $4000 ozo comprendre yango mona lo bibo mutu nyonso na ota na ta général mutu nyonso eza chroniqueuse journaliste musicien muta théâtre soki ozina yo maloba ba ya miyo pour finir ba mission so fingi Kofi au fingi wera au fingi fali au fingi fere au fingi héritier au fingi braton piana yeba ke ngai na oyandi ko finga c'est bon de na pesika moté juste le lot embele bino vous comprenez déjà tous qui déjà na ciseaux d'or il y a ça vraiment musala nae vous comprendre que zaki monter et tout ameki ko bimisa wa zaki nango c'est pas que poto yambi ciseaux d'or toza bata parti mon non vérité universelle ezalaka wana pono sa musala bomonaki na yebisa bino ke na yamba muto abina fide na yamba ki poto za posa ko yeba vérité et autres ça pour ça oyeba vérité problème ebandaki wapi mutabi na filazo ki ton yango expliquer biso vérité le lope tonzi tozaki na posa ya koyambela bino ciseaux d'or pour ciseaux d'or pas parmi bateau batambolaka na yale na pêche pas ndeto yambi ciseaux d'or boye ko pekisa biso pete keto ke okuta na pe na porte-parole mususu ya bina filé poto luka kimia so pe esenga to luka yemo pi bina filé poto e ba solution poto bi ke ya lobate ya le pa lobate moto e pela wapi banani ba opelisa moto banani baza sima makambo en tout cas biso presse tozana ka pona sa msala presse ya kana te pona ko ta division e komi ba journaliste nde bazo kabola ba journaliste non e comme ça passe po biso ba journaliste to sala ramsa na biso to linga bino bozana kimia pona biso peto sa msa na biso nous sommes déjà à la fin de cette émission ciseaux d'or moi mabanga na moi bambote na bato balinga yo moi na pesi moti na fali pupa di cap la merveille motema na ketchup na moni soule kauka
et singane balondo chef à télé quand c'est interview matama chef à télé na pesi minomboti ambassi bourgeois Kofi Olomide motema lia Verambo Maïken d'Afrique musique congolaise na pesi mbote Hugo de la Forêt oui rançon na pesi mbote Retier Watana be Gogan motona timbe faire gola Jésus de nuance motayambo faire gola moni bongo baptisa ponda par rapport à image na pesi mbote na pesi batutu odi le manzaka CPI mon maman chérie parce qu'on a râlé na pesi mbote na moni bébé Varam na pesi mbote lisez beaucoup ta kota par rapport aux arabes allez qui senga les dollars bivores allez qui senga d'abord c'est que peut ça vient dans mon patron mon konzi na kata braza camarade à Kofi Olomide il s'appelle Mbatsedi Ouattara Mandola azanero anero ana dollar ana livre sterling na braza Mbatsedi Ouattara Matonge et na pesi me connaissent mon héritier parce qu'il a auto perdre mutu moko ya et ils ont moi parce qu'on perd de mutu mesana nous ayaki na ye et après il y a zana musika moi pe ya matanga ezati asuna ba passe belé ça veut dire pesi bana matongi no soka savu ba me connaissent na bino za makameza yanze ya biso tout to yaki pe to tika yango ndenge zalaka et na pesi ba tutu balinga motsongo benga na 09 74 59 23 96 plus 243 9 74 59 23 96 plus 243 9 74 59 23 96 benga to solo ko benga po finga ngate po tango bengo fingi est-ce ozoyeba pour yamba téléphone wana mona na bapel ya misala ya basi na yo ya ba relation ne mona numéro nanga merci. OK, nous sommes déjà à la fin de cette émission hein, comprenons que bien na otcho lo babiso ba journaliste tozala toujours wana pono ça musala biso to na posa kimia ekota yale full boss to na posa vraiment ya kimia ekota to bi ke yoza yale cha kimia na côté na full boss bina file bo cha mpe kimia question réponse non so bo monique bato bazotia bino na erreur bo me kokata bango même la Bible nous dit loboko ezo memo na erreur faut kata là bo monique kota bina file so monique bato bazotia na erreur kata bango to bi ke ozara muta kimia ozara muto raisonnement mingi yale professeur so ko moni place problème ezo bien bato ba memelo ba problème longola no ba dégager bango no ba za musika nao sala vraiment musala nao kande to lubaka biso tozo sa musana biso pour vérité universelle vraiment ça ka vérité universelle biso to sala musana biso to boye koma o Joyce Tumba pe bakanga ki o Joyce Tumba pe basala non moi je fais mon travail na fingité na lobby pe ma ba mututé to répondre quand des arraches. Je dis merci à mon caméraman hein aux émines énergie. Je dis merci à mon boss maître John Moté ma maman Micheline. Je dis merci à toi Rito Mot Linda Babi Barbie Noir Naomi Bekanga porte-monnaie magique na abino mingi ngala bino to sara msana biso poto sepel sabino biso ato finga raté aweza kaka rien que la vérité hein to sala kaka msana biso. Je dis merci à Berliv hein Berliv je t'aime beaucoup na que l'air osaka na image et ça là moi bien merci beaucoup bye YouTube eza pour belté.